Là, il faut que Saint-Denis, moi, on a botami, après 20 ans, tout le monde a fait 9 mois. Mais il y a leader à nous, nous avons fait ça 20 ans. Après 20 bimi. Kasi bana mzua bota mala 6 mois prématuré ba côté na kata couvesse mais on a encore la kaka okende pe chiki. Pour ça nzamba linga ina bota c'est pas makamtu nga sala na dépendant nzambe. So pe nzamba linga ina bota césarienne nga bota mais nga cadre ga. Mais Saint-Denis pe na rôle bezaki pe na moi césarienne muke. Pour 7 ans moi ça linga bota ba freiner. Batala bozong sena na hôpital azona age. Siko moi na komeli. Au moins siko résultat. Ya moi na komelaka. Moi la bibi maman pesa mai. Pablo Moussou de la précédé. On a sa musique à qui citer. On a sa musique dans un premier des adons. Moi on a ça somme dans sa musique mon forcé tam sous émission au moins la lati wa bâtiment au moins on peut gumbote ta na nga emble. Pendant qu'on a ça on kamoité. Ça c'est notre vent c'est normal. So bat c'est normal parce que moi j'ai pris le temps il y a réalisé le co. Na senga pe ba conseil na batu na kuta pe na parole c'est moi qui ai écrit la chanson mais na zona bato ya ndenge yo de masende ne ba teke ba roi tu Saint-Denis ba kunda ba na Saint-Denis idéologie roi Saint-Denis kufa na basi Nicolas cheval ba kata mutu asimi mutu na yo ko ati na Saint-Denis na cheval na zo ba idéologie moni musique sans batu oyo masana nga mira nkosi aloba na ngai ngonga ekobeta mira nkosi yo makomeso ngonga ekobeta bazalaka bongo ngonga kobeta ngonga ngoyo ebeti nazanga malobako dembo na ebite solo nena bango solo na mokili dembo ojokala mongongo na biko ojokala mongongo jokaka mwa mukeba bibetaka libaku osoka lisusu ese eyala ndenga mabete me joka kaka popoteza masuadua ya oya piagata makomba saloma kangi ya kokola atandele gi makwendu colonel makwendu papa wa babato ya likonza famille Chantala mwindu ajokala mongongo ya omoyo mo Cher ami internet na appel sinon bote bisika bozali bozabo en direct ya Flair Monde HD ya Dembowe mo sama ndefa zalaka moko na Paris nde ozomona awa na simalanga tozabo awa na Saint-Denis côté ya scène toyé vraiment ko fêter ko célébrer sortie officielle ya Njembo Saint-Denis na leader ya Mwindu donc na repesa ba merci na ba on surtout ba soutenir ngai Giscard Ingweke boss hein donc il accueille suite fait kuna na Belgique Junior Katia RDC Bio donc bato ba soutenir ngai bango wana pour la journal lelo bango pende mutu ba sponsoriser émission le kela kitalelo na Saint-Denis sans plus tarder to kota les gens na kati ya masona biso pour bato na rozwa ba fan ya Saint-Denis ba habitant ya Saint-Denis na ba mourir ya Saint-Denis ba mourir sa Saint-Denis na ye moko leader a Mwindu a remeka mpe kolobela biso par rapport ya Nzembo ndenge bimi sortie officielle parce que ezwa ki moi temps na studio ça a fait des années oyo abanda préparation enfin en 2020 les autres les 30 août Njembo na et Sili Kobima ya Saint-Denis single wana ya Saint-Denis et Sili Kobima donc bolanda vraiment en exclusivité ndenge soirée et qu'on s'est déroulé jusqu'à la fin après si merci toi maman na moni bino tuka la racha ambiance et d'ailleurs le bébé était mais comme on a mambu Mambu la Saint-Denis le monégasque. Il y a ce journal le Zandeni. Ah, journal là tout cas toi na esengo makasi parce que et là on a vu ça bana Saint-Denis tendance et les bimi. Bota la rande to c'est la ngwa to moi el solanga na bino pe boye bon. Sinon les kalango bien. Moi 2-3 personnes Hollanda biso bombo te sala bien bazoka kaka. Eh gaillé. Bon. Là on va te maleke belé, là on va te maleke belé. La personne de la plus petite langa Michael DiCaprio moi la poto. La poto na ozong ça la petite fois nanga dingwe quoi, grande sœur nanga Ogi. Puis qui vient nanga ya Benz Manzaka et Bikaka. Grande sœur la maman qui est aux États-Unis. Bah gros bisous. Merci beaucoup. Bonsoir papa. Ouais, bonsoir. La monnaie en la Saint-Denis et un événement. Bon, événement là danger bon. Je me zoome na gaga. A petit saison mon assez Milan, bah tu vois ça est plein. Bon. Habité on a ces peli pour ne pas cela. Voilà, mutu nangai assez Milan donc mutu Kalamba donc. Makambo ya bien, j'ai bien. OK. Merci comment on a ni? Na comme on a les mouchachino.
Il y a Alain Mouchachino, moi 2-3 personnes pour la salutation et ça la bien. Vas-y Raka. Après ce bambote n'a pas Bruxelles Mukulu. Après ce souvent massa n'a ni 15 Nkusu na Paris. La CPLI. Là la minga olobate na sukisika wana. Merci beaucoup. Donc on les appelle mandako quoi. Si on peut se permettre ya kokanga ba journée vraiment. Ya koya c'est pour marambo ça maramba kala. Ya olobela te tout va descendre vivre la musique. Je dois continuer à vivre la musique bana papa Wemba. Ya on mona place miso mona rabiso pété. Donc tu es masula master ou tu peux pour les logos. Le roi plein bimi. Il y a un monde qui a un système, mais un système, il y a coroné, il y a malade, il donc il faut que ça pied sur les bombes la maladie. Il doit pied sur la tête, sur la contact. Mais tout sur la guitare, pour les appeler à scène. Donc, il y a un placé bimi. Et l'autre, massa bon, c'est la qui biso tout en haut. Tu vas bien on a monté à Malamu. Balakin, Mokil Mobimba. Bolan la meloko, boyoka mali, botta sur tout l'itoyi. Vous comprenez que des masses à bosser, à Salima Moussala. La petite carabana qui nous beauté. Boula n'a pas haut. Petit n'a 10 balles. Petit n'a 10 balles. Somme trop. On est là. Somme trop. Et puis ça y est, nous j'ai ça. Il faut bosser partout. Ni on le verra. Mais moi c'est Fadi Ambozio. Nga la bima papa Wemba. Et puis ma vie la musique. Nga Wemba la tongo. Ya tongo ya lelote. La lobby na yo na 25 ans ya libanga. Na 25 ans ya libanga. Na libanga za ya lelote. Libanga za kala. Fadi Ambozio betanga aneni ni mama na ngai. Bazala raté. Merci beaucoup. Donc, on la bien kitoko maman. Merci. Et là quand moi mutabi maraté, aya rappelle la événement ba missionté. Mais la quand moi présence, il y a ingénieur Serge Kabangu. Son présence n'est à la milieu et Kamusinga. Bonsoir évangéliste Serge Kabangu. Bonsoir Dembo Dembo, la grande chroniqueuse partout donc à Zalaga. Vraiment bonsoir. Namona ba monsieur Belé, namona ba sortie officielle Belé, mais présence na on a catch à Saint-Denis et patenga moi muké. Donc au cas moi te pour ngai na déjà moi na Saint-Denis depuis 2003 j'habite à Saint-Denis. Donc Saint-Denis donc on a bâti déjà 17 ans. Donc le roi basali nzembo pour na biso bata Saint-Denis pe salami na studio ngama on a s'occuper nango na son yango nzembo kitoko ya AC Milan. Donc il fallait que au monde partout. Donc on a relobé lango tina bakin. Donc kamite lango de kinti pa mamile la relobé lango partout na relobé lango nzembo ya Saint-Denis ezoko honorer biso. Vraiment à valoriser Saint-Denis na ndenge ya mukete. Donc yango monique ani dembo boka moité bomoni présence na ngai ezali awa na milieu. Na moni vraiment malgré aux natifs ya Saint-Denis, on va dans la Saint-Denis makambutu studio ya Serge Kabangu ezaka la Saint-Denis, mais biloko la rebelle, mais la moni loko vraiment dirait intéressé au makasi. Ouais, pour le Congo donc ils appellent na rythme mboka, folklore a beti kitoko. A solo libyen na nzembo ngo ndeka na utoloba, a solo libyen na chanson ngo. Donc Elbi to coiffure bakoti ba Thierry Versace Thierry Versace danger ba nakati ba Merle Commando bazali wana donc Lalas Bass Niati Bass na ndenge ya mukete donc yango monique fallait ga tozala fallait ga nazala bo zuwa te donc vraiment nzembo za biso Saint-Denis so ngana va na kata palais ozala mobulu so ngana va na kata palais za mobulu ngamo ko kolo Saint-Denis. Ingénieur number 1 à Saint-Denis. Donc number 1. Donc il fallait nazalaka. Difficulté ni ezalaki na avantage ni oyo accordé par rapport à la préparation ya njembo à Saint-Denis. Ouais, où met le pays et où met les subattants ba né en fait ekobima. Ouais, difficulté artiste qui n'ont pas monika to connaître makambo ta ba production. Ouais, donc muto alingaka s'en charger na makambo wana à Katanaki. Yango monike Moussa Netelemaki. Allez, na effet peur sokaka na ba massa na ye ba za pembeni ba honorer ba kamati ba tchema boko nzembo yango esili ba sabe mama na clip et nzembo l'équipe kitoko ba musicien pe ko zaki moi difficile pour na kokanga bateau vraiment il fallait ma ba porter ma que elengi yango vraiment ya folklore yango
mais nzamba sungaki ba mise ba mononaki ba las ba beti banani Jimmy Mbonda ba beti nani lisusu na ndele ba betaki na nani susu na Sente Brice Malonga participé na makambo ebele. Donc en tout cas l'équipe kitoko batwache ba cœur ba yembi danger ba omba petit beaucoup ba Jojo Bainge Mazembe batebele do ba yembi danger. Donc l'équipe kitoko nzamba sungi ke opiswana souffrance nango omoni résultat nango souffrance wana tala ndenge Saint-Denis ningani batu tout baza wana donc pe bino bozana kata mabele. Donc ça biso songa trop honoré biso bata Saint-Denis. Donc vraiment merci. Bon, on a entendu moi 2-3 personnes pour la studio. On a dit belé, baba njungu, boy mo mama lewa mais njungu c'est belé. Moi 2-3 personnes et ça la bien. Bon, on a pesi mote na demboye mo na zawana. Merci. Na pesi mote na mama na bana mama Lila na petit no sona parler, ba mbote ya trop. Na bo sanité abe makamba, ba mbote belé. Chéri Versas Sia Moulex Aigle Noir Nabo Sanité Elbito Coiffure Wa Sala Kengana Zala Boga. Donc Nan Nissus Bino Tubo Zala bien on a Bosani en tout cas Bolimbisa na Canada Roko Masala vous allez belé donc merci Nabino Bolandi Biso en tout cas Boyo Kanzembo Bo Sepela trop. Merci. Merci beaucoup, ingénieur. Bonsoir, maman. Oh, les abonnés basés sur la à Paris. En plus, il y a Moutou, Abeti Bas na Njembo ya Saint-Denis. Et ça là qui est une préparation déjà. En tout cas, préparation est vraiment temps. En tout cas, on a félicité d'abord Milan. La initiative aujourd'hui. En tout cas, je vais en autant musique naïe, je vais en autant. À Meki qu'on réunir bah bons musiciens à Paris. Tobeti na Brice Malonga, Tobeti na Djudjouché. Tobeti na Babi Tamakou avec son accompagnement, Tozari Pena Vie Kayan. Donc, nous sommes là pour salamay dans conditions bien. Il y a un moniteur qui est pas maestro, Serge Kabang quoi. Il est mort sur quoi bête pena donc il est pena tchangba. Moni autre bassin à sauce, makamutu donc achi pena ba épices nions tout bona et ça la makambozo sala. En tout cas, tu peux saraka bino to memel bino plan oyo. On a savourer quoi. Milande Nzela. Okay. Organisation de Saint-Denis va salir pour célébrer sortie officielle pour yo Rolobani. En tout cas, ça réussite hein. À tout le monde a tout ancien tout ya Saint-Denis ba prêtre tout ba sala ba makambutu ya Saint-Denis bazalia ba misusu kutu bazo mona na te bazaro batama. Donc en tout cas, ça réussite totale quoi. Ah donc ça bateau ba simba masolo ya Saint-Denis ndembo yo que la Saint-Denis batana tout bazalia bata bakayou bata masolo batu ya nyons tout net oza bazali. Moi 2-3 personnes au Hollande biso. En tout cas, na pesi d'abord yo morombote. Merci beaucoup. Na pesi na bana na place bazali mbote. Message à vous pour la terre. Te kabangu ye ba bien trop Serge Kabangu le maestro ba bien trop bando boire arrêter te quoi quand même. Et l'équipe trop mabanga na l'équipe trop lelo na boire arrêter Serge Kabangu na boire arrêter. Mais ingénieur préféré na biso la Paris. Yende. En tout cas, merci Nabinoto. Merci. Bonsoir, Sir Nanga Demboemo. Merci Pena na mon sous présence. Takos. Avant de retourner à la catch si j'ai la biso, on a vraiment 1 minute de silence pour na Raja Kula et on s'en vraiment bien. Merci beaucoup, leader Amouindou. Et Raja Kula a contribué à moi parcours musical nayo. Déjà, Koyoka déjà liwa naye que Viewana a accueilli. Et ça là qui on est. Passi ma sœur, passi. Et là on le béaté dans passi. Mais naïbi qui artiste à coup faraté. Viewana 6600 phases de danse. Kouta bimisa endam aussi là été. Mais peut-être va la soirée élève, bimisa va danse moussous. Passi yaya. Et là, on a net na famille naé, na ba musiciens au no surtout ba les kaipa parce que il y a beaucoup de musiciens au ba inurara ke ba les kaipa mais consciemment ba bi ke
a contribué na ki danger na bango so baloba comme danger parce que Raja Kula a contribué so comme la mbongo po Raja Kula a contribué so bato so toi na bazo ko ignorer moi ndambo rolo bala bango nini bon on a ko ignorer vérité ba ko saraté histoire peut ba changer raté donc on a ko ignorer c'est-à-dire aza mutu moko boye tam susu azoza ba deli musu mais velo ko Raja Kula ngana ko ba ve Raja Kula ngata na Japan na place na ovandisa pena danse na maîtrise à micro na place na papa Raja doit répéter de 11h à 17h ba mission kaka en coulisses après Raja et moi outi makambuna ya ba 17h 18h 19h to banditi minuit répétition sur ba kota ba futa mbongo ezaka staff donc c'est à dire formation par Raja penezali donc monika format et belé ce qu'on a ko ignorer c'est son problème mais ngana za très reconnaissant na moto ya tiki biso na minute so donc il y a un sentiment de tristesse jusqu'à l'instant ouais. Merci beaucoup Ezangela Bisonyo surtout donc mes sincères condoléances na famille artistique il y a Raja Kula et famille biologique nae toza toujours de cœur na bino malgré la musique mais toza toujours de cœur na bino ensemble là vraiment to kota Saint-Denis moi na botami hein après 20 ans tout le monde va dire mais ça la 9 mois mais il y a leader à nous fait ça 20 ans après 20 bimi kasi bana musu abotama na 6 mois prématuré ba kotse na kata couvesse mais on mona okola kaka okende pe chik mais sou pe mona legi 9 ans 9 mois akena ba 10e mois mais so bena nde médecin pesa ka pesi donc eza ba circonstances à vie eza maman ebine maman ekenda ça ko bota la césarienne te césarienne mabe bon so nzamba alingai na botan c'est pas makamtu nga sala na dépendant nzambe so pe nzamba alingai na botan césarienne nga bota mais nga cadrega mais Saint-Denis pe na rolo bezaki pe na moi césarienne muke pour 7 ans moi salinga bota ba freiner batala bozong sena na hôpital azona âgé parce que moi na komeli au moins siko résultat ya moi na komelaka moi na bibi mama aze mama pesa nga mai mama nini pesa na semoule aboleka kutu na ba phosphantine na ba bouillie na ba poto asaki mama mule na mbisa mai wana malango ya bolongoli mikuwa toyebi me sauce tomate timba siko jango ndenge kene na habité ya msu moi signature moko signete j'ai de gizengi wa yebi ye monte producteur a tomoni na producteur na ba massa o ba kotsa bena lobo na poche abimisi et si so natali au moins le monde obi de moto ke bena ve to so na cheli ba na Saint-Denis bi za plein misu bazoya na esa ko lisora Saint-Denis bato amona ba Champs-Élysées Tour Eiffel nana ba junior ka chai mudambongo wa muninga na hote vous comprenez les exotiques que Château Rouge a même on a regardé Ville les belles RDC bio donc tout au lugar lingana que na zoelo mon chez mais secret ngana champion yo yebi non sans blesser sans aucun souci akuna matata azoka na mouvement na azoka na mungongo azoka na mouvement so beto akoya azoka alimba tozana kitoko moni ne za a mère ne sekio bablo musu de la précédé ngala sa musique à qui citer dans sa musique dans un premier des adons mon makamon ngala sa so muta no sa musique mon forcé tam sous émission au moins la ti wa bâtiment boy au moins na opé ko mbote ta na nga emble to no ko no sa no kamwate pesa c'est not souvent c'est normal so bat ba sepe non c'est normal parce que moi j'ai pris le temps ya réaliser le co na senga pe ba conseil na batu na kuta pe na parole c'est moi qui ai écrit la chanson mais na zona bato ya ndenge yo de masende ne ba teke ba roi tu asende ni ba kunda ba na sende ah idéologie roi sende na kufana na basi Nicolas cheval ba kata mutu asimi mutu na yo ko ati na sende ni na cheval na zo ba idéologie moni musique sans batu oyo masana nga mira nkosi aloba na ngai ngonga ekobeta mira nkosi yo makameso ngonga ekobeta bazalaka bongo ngonga ekobeta ngonga ngoyo ebeti bazangi bolingo bazala na pasi tala biso bolingo ngoyo lobi la beta inzembola la beta inzembola la grini ba leli devant Gaëtan Sanduku azaki wana donc ya gelo galo dimba azaki wana donc na biso staff ezaki ya munene babinanga leader ya mwindu il faut relaxer biso ke ala grini pe base ezali ya biloko betaki Saint-Denis je fesi waka na Saint-Denis pesa ba mo le ba mo esala bango pe pola bala grini na minute na sabino tozali ezaka bana Saint-Denis te donc to staff na Saint-Denis o ba vanda pe na Saint-Denis bali donc na minute na robengolo bana grini baza ya gigi mao auti grini
donc bana Grini bozelanga nazoya mais naza déjà na représentant na bino bana Grini venanga Gigi Mao aza bana lemba pe bali mort ya makwata sunda la police kanga bango jeté na boza te masana Clovis na sensible bena retenu betani ma Versace dembo na zanga malobako dembo na invité solo na bango solo na mokili dembo ojoka la mongongo na biko ojoka la mongongo joka ka mwa muke ba bibetanga libagu osoka lisusu ese yala nenga mabete me joka kaka popoteza masuwa duwa ya oya pirata makomba saloma kangi ya kokola atandele gi makwendu colonel makwendu papa wa babato ya likonza famille Chantal Mwindu ajokala monganga ya merci beaucoup. Pesa biso programme non vraiment programme non par rapport à est-ce que va single litonde ni pour la moni présence là nous présence à Serge Kabango ça là qui a MC au monde va single li déjà ba content moko déjà ça va Serge Kabango eza Serge Kabango ezali Brice Malonga ba eza ba studio on a travaillé nzembo Saint-Denis à l'intermédiaire mais que Serge m'a mixé nzembo ba prise nous ça même pas Serge programmation ça même pas Brice makamutu sili a pas Serge ya moment étant na balobaka faut la reconnaissance la vie nga na que ça la pas naé mais na bi musalo to sala kitoko batu musuba ya ba mona passe nango te yo moni passe nango dembo yango yesusu o première fois te dembo binanga ya na soutenir yo tina se kuti lisola groupe obina bina longo na groupe obi yo zo longo na groupe ne makambuti ya homme de ça disque na tika na groupe pona yo na senti bozo edenga pesa ba directive moko ndenge pe Serge Kabango edenga ndenge pe bandeko tu ba edenga mwana siko abotami aza suya ngate ya komisro yo ya batutu lobi na otinde na ville de belle na RDC bio pas junior gachai achaye makamunae si bambote bato balege belé mais généralement bana ngola adi dabi pemba petit na ngai ngai nzambe petit na ngai nani ngalo chapeau pardon identité ajoka chanteur a Mwindu yeyo ba mise so moyemba danger molengo tchachoko ya wana corriger ba toza ba leader a pembe to yebi mais siko leader a Mwindu na nga moko ba métis no ba ali ba iba système andena mabete rendez-vous na bafle musique yana ngoni musique za ngodi merci beaucoup bonsoir Tombonani Merlin Commando Songo Bololo Merlin Commando Songo Bololo la monyo awa na staff à Saint-Denis ozo célébrer Njembo à Saint-Denis leader à Mwindu événement ozo mona ngondeni événement ezakitoko parce que au moni Saint-Denis c'est solitaire comme on a coliche on a invité so ba bi coliche donc coliche akufa na accident moto oyo bika bata mokili balinga été pour mona yazaki trop solidaire donc moni bato ba trop solidaire bato balinga bango tsi et on a ba polémique les gars trop donc AC Milan solidaire Merlin Commando solidaire ngana ape star na kwena ngai AC Milan pe star na kwena ye bato boya ko mo star na ebitindi bango bazwa mais au moins somo kilo zo mono eza pona AC Milan robenga mutu star quand même ya tala filminal na ebité cameraman pour fixer mais soka fixer ité ngomo na mukilo no eza pona AC Milan pour la star donc so bato batoni da pona eza star bato siko balingana moko boya po biso ba congolais toza trop yo ebika merci beaucoup pesa moi 2-3 personnes au Hollande biso mbote te na opesa mbote te cité champion ngalo linga mingi na lobela mingi pona album maman sana ngayo single na yo eza album a continuer en men oyo zo kana eza single Saint-Denis bo landango bo s'abonner na compte ya AC Milan bo s'abonner surtout na compte ya AC Milan vraiment chanteur ya Mwindu chanteur ya Moindo AC Milan bo s'abonner nga Merlin Commando Songo Bololo o boyebi artiste na bino na bi bo s'abonner na compte ya AC Milan chanteur à Mwindu merci babi le mannequin enfin disque yango ebimi donc Saint-Denis botami malelo Saint-Denis botami lelo disque to zela depuis yango ebimi lelo donc plaisir à trop qu'on a visionné surtout comment la no bato ba Saint-Denis ya kala na sika baye bakutani supembe na mai boko tumba boko mela milinga pe pai et saloneni
Et ça a plaisir à tout le monde à société quoi. Talara et bébé baza pété, bien que tu as bango bazali pété. Tu as sous les deux dans l'occasion Massa Nabiso donc frère Nabiso AC Milan, leader à Mwindo et Missy Dissenaé donc ça fait plaisir à tout le monde barbecue salami, bah journaliste boyé donc voilà. Les qui toko magasi donc nenga lobagi on peut ko gisami quoi. Plaisir à trop. Non, ça autant milité mais moi 2-3 personnes et ça va bien. Ouais, moi tu gars la yé moko bien ne makwata kutumi makwata. Yé moko sunda la police. Nani suna opesa vina ngai papicho kindudi. Papicho kindudi oza Saint-Denis AC Milan boaki disque ne lelo. Malgré tout ça te me robimaka. Qui te a trop plaisir à trop. Tozali. Merci beaucoup Yaya. Yankewe Mondelela Koko Masuadu Yankewe Mondelela Koko Masuadu Le papa des bébés au Saint-Denis. C'est le meilleur chanteur Saint-Denis. Saint-Denis il y a toujours la joie Saint-Denis. Milanga c'est le meilleur chanteur Saint-Denis. Saint-Denis il y a un bon manalicolo Saint-Denis. Pardon les gars il faut chanter Saint-Denis. Les gars là il y a à manger Saint-Denis. À Saint-Denis il y a la poireau Saint-Denis. Balangana tabana bana babumana Saint-Denis. Saint-Denis à Saint-Denis Saint-Denis. Les Camerounais Saint-Denis. Les Arrive à Saint-Denis, on te parle de Kiki. Arrive à Saint-Denis, on te parle de Michel. T'arrives à Saint-Denis, on te parle de Facebook. T'arrives à Saint-Denis, là, on te parle du bolé. Le bolé, ça a déjà commencé. 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 Papa, on est papa. Papa, on est papa. Papa, on est papa. Papa, on est papa. Milangacé, meilleur Milangacé. Milangacé, le meilleur artiste. Milangacé, le meilleur artiste. Milangacé, le meilleur artiste. Milangacé, Yankewe Mondelela Koko Masuadu
Dominique we Mbondelela Koko Masuadu Olivier Lonyanga Philippe Guantanamo Papa na Paloma Junior Kachai Ministre Junior Kachai Favela se kufa tasikala na porte de Bali Flora Maki ya zalazala Nazwa Bolongo Aisha Bakulare ya zalazala RDC bio Fatwa Zalaka ya Papa Willy Nazwa Bolongo Sadike mukanga mboka donc soko mo forcer to sentir atembo pena naturel nenga pe moyindo demba toka na micro apena toka merci pena merci makasi ndokina matanga balela saluer Junior Kachai RDC bio du château rouge à Milan on a filé les verts quel niveau Singote na waya Angola Adida Bipemba Mik Mikwa Ingalikami Akena Kini Pesna Merité Dampipa Mosolo le leader de Mombele Je suis dans ma soutenir Petit point dans ma propre China Senzel Hollande Petit Singote na ma grand poche ressources Yambo dans la maison Massa Langa Iki Micho Anjo L'enfant est tant que Massa Je viens de Kocha Ramouda La pression Saint-Denis Yango Micho Anjo Saint-Denis Yango Aïcha la yoga mais c'est les noirs ça chapeau yaya na sima na ngai derrière une femme il cache un homme derrière un homme il cache des grands hommes et des patrons et des monuments donc le ballon va se la salle rien pas pas ici vous savourer vous partager abonnez-vous sur ma chaîne YouTube AC Milan Majesté leader à Mwendo ministre Mekera na Mwendo Zaki rouge comme Ngola Ngai Majesté Dembo Embo Akosa Mandela la vie promotion aspirée par la vie sur la question on a gagné déjà la question est yom de la question aussi sango les autres c'est Belarara merci déjà présence aussi Gatana makambo na yo ya kwasisi na masolo ya na Saint-Denis na mabatela bébé salut aussi mama na Junior Kachai ministre discret yara discret apomana asala na batu mais pas profiter de flèche aller et t'accompagner flèche retour profiter na bonté mobilité mais tozaka wana idéologie histoire ya moko sortie officielle ya nzembo ya Saint-Denis rendez-vous na bafoot président d'équipe caméraman bravo la maison caméraman vous avez fait du bon boulot franchement continue comme ça les gars continue comme ça les gars franchement bravo encore de plus bravo un petit
Un petit mot quand même, Chris le caméraman, le réalisateur. Clip. Artiste. Franchement, on a fait ça avec le cœur. Donc, Olivier Mila, il est là. Abombila na Saint-Denis. Gloria Mukoka. Passa hoje aqui. Limir. 25 ans. Direct en live. Voilà la clash. Aujourd'hui, AC Milan a sorti son clip au YouTube. Le volet, ça a déjà commencé. Les Ivoiriens sont là, les Congos sont là pour AC Milan. AC Milan, c'est toi là qui va mettre le show. Voilà, il y a Saint-Denis, on chante ton nom. Et que le volet, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. On ne part pas. Sur le roi de AC Milan, on voulait partir, mais on ne part pas. AC Milan. déjà commencé. On va dire, elle est à Saint-Denis. Voilà le réalisateur, le réalisateur et clip Saint-Denis. Donc voilà, ils sont là présents. On méritait, hein? Wadon fumu azalaka gentil botika tika la gentil. Le 28 on sera là à arrêter 2020. Avec les grands caméramans ensemble. Et ma belle